Qui peut accepter que Moutoboza na yakufa? Oui, nazali témoin na part nanga. Nga na ke pa Alain. Tu yambani na Alain. Et on a commencé à pleurer. Cancer, il y a utérus. D'abord, cancer, il y a nini. Il y a bibaka baka. Et koki kozwamana bibaka baka. Ok. Soit écoute à la césarienne, mal soignée, ou bah, opérer ma rata, cancer, que moi, yasuka, abota yaki yasuka, bah, passo la cahier, bah, moi, na abota moi na césarienne. Remplaçant, à cause d'anaye, remplaçant, à cause d'anaye, mais pas au kokana kate. Et un des trucs que l'artiste a un remplaçant. Donc, ceux qui artistes et comédiens à Koufi, c'est fini de perdre tous hommes, mais pas le col là. Non, donc c'est différent. Moi, si y a Alain Mamito à Koufi, Alain a aux moi si. Oui. Mais moi, ça n'est qu'à Kokanana Mamito. Il faut, verbe falloir, il faut arrangement ça la macaca. Tant que Alain Abalaki Mamito à 100% en anyongote à la moissinae. Yenda zole la moissinae. Biso toza ko accompagner. Hollandais. Donc je ne pense pas que pas si obiso to yoka Mamito Koufi motokolo ba ke ngana zoka pasi ko leka Alain. Ah, je ne crois pas. Secteur wana yo somona macheta sika modèle sika oui ça la lokola ya Tintin oui ça la songe boy wana ko ba ko bete ba palu loka songe mom ke ka ko sentir que en tout cas mbele côté donc ba niveau toi les ali donc ça secteur ya mabe kulune fa pamba hier aussi kulune ya na moyi ya secteur te oyo tokoki na ko vanda na bato ça et puis Alain azana likolo ana premier niveau ana likolo Lupango batonga ndako lupango mobimba ale azana ndako alikolo toilette peza na ndako mena chambre parce que moto nyonso azoya oyo amona nene toilette ya ndako te tanga zokota na toilette bolekse na chambre ke na toilette bo tanga zobimaza na boule nini ako déplacer te ako déplacer naka sa ko déplacer siko ba déplacement na neto refuser parce que oye bate qui a déplacé nani aza abattu na sens nyonso okoko te ya yete aza battu. L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobobika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia mate sou pasi bablo msu kolia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mukolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu.
Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à réger. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fungola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokaté. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital Yaminenen. Baibisanga et Koko yokaté. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda ko yoka te, ça veut dire que la yoki zombe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Comment papa Lopango, maman Lopango, na Toronto City, bango ba télévision ba terrain qui toko na Maluku. 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi papa Lopango, komi maman Lopango. Ah, tu as la concession Toronto City. Tu as la commune à Maluku, na ville province de Kinshasa. Et c'est concession Toronto City. Et après avoir ça, on a étudié surtout. Il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo. Localisation tout pour que tu peux pouvoir la situation. Concession est bandit et qui vous ont ma borne Oyo à 2 entrées. Raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makadam. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes soient fiables, donc c'est un peu ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle Nabiso Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Mounen est tellement facile. Nandeni? Oza problème, moi oza makasi. Oza problème. Elle répondait au nom de Mamicho Etoko Kapita, la femme de notre frère, artiste comédien, Alain Mabana, ne plus. Moi, si à papa Alain, vraiment, moi, si Oyo, Bato Balinga, Mingi, et Azaki Mama Oyo, ceux qui ont eu Nanda Kunae, Kozonga jamais sans que Ochelo Kona Monoko, vraiment, tu es le lot, tu es sur le matin pour une fois, tu es pour notre mekepe. Total, makamtanga zoli kandengeni. Na kati matanga oyo pour tout préciser, ezali na avenue surveillance na Kauka numéro 3 dans la commune de Kinshasa et dans la commune de Kalamu dans la ville province de Kinshasa, la ville de Gentini Ngobila. Et na gauche na ngana zali bongona Yasele Masasi atse comédie Bobi Akala. Il est vraiment Azali za pour nos commissaires été dans matanga nyonso azalaka vraiment présent. Yasele, bonjour. Bonjour. En tout cas, toujours présenter ma condoléance et Nabiso nyonso ba journaliste, je pense que Nabiso nanga bozomona ba micro ba caméra ils belé, ba micro ils belé, ba chaîne belé ali awa, toujours présenter ma condoléance surtout pour Nabino ba ces comédiens. Merci. Papa Sélé, il faut que nous tout vite. Yo ozali mutu ya groupe Salon. Oui. Papa le aza mutu ya groupe Simba. Tomoni présence ya bata groupe Salongo awa na matanga surtout bozo ya belé. Il y a ni ezali entre surtout bozo na cadre qui est pas au travail qu'on obé to yeba pour passer biso. Peut-être aza na groupe Salongo ou bien parler aza na groupe Simba. Aza na casquette mibale. Ouais.
azali mwana à 100% ya Simba. Siko Simba eza nani? Ya Elombe. Elombe qui est l'enfant du groupe Salongo à 100%. Donc, tu vois que eza lokola mwana na biso akufeli mwasi. Ah, ok. Moni mwana na biso akufeli mwasi. Donc akufi eza lokola bokilo na biso. Ça c'est un. La deuxième casquette, je disais, Alain a joué Malébélé dans le groupe Salongo aussi. A joué dans les Rwanda en tant que collègue Nabiso. Donc, Azana part et d'autres, moi Nabiso, pour toi, Azapé, collègue, parce que à maintes reprises, tu joues bonjour maman. Donc, tu joues avec ma camarade, tu joues avec cousin, donc tu joues avec rôle et belé na Alain. C'est pourquoi, tant au monde que groupe Salongo, les autres défilés, Pamba, c'est parce que Alain Azamo en Abisso déjà, aux Anaïs. Donc, Azam Tobalabala, des Baoka, Satam Zonzinger Kaka, Aouta Likolo Santata, pour tout le monde à moi, acteur à Koyaka, bon, Ngana Bimana, Lingana. Merci, Cédric. Donc, non-respect aux gens, respecter la batute. Et puis, sur le cas, mon gars, il y a maman. Donc, après, pour nous répondre, tout un jour, nous sommes venus à l'Obinoko, à Bimandeke. Mais Alain, a quand même un respect, on a papa. Et puis, il y a un papa. Il y a Sélé Massassi. Nathalie vidéo, mon co est en bon réseaux sociaux. Il y a maman, Mamicho, à l'Obi qui. Pour papa na boto de portable pour délocaliser matanga nango na kauka na chambre ya ndako chambre salon il fallait bachoka kuna ya kulela matanga ya ndeko na ye dans sa matanga na ye et pas mususu makambo bomemi ondeni. Non, ça sera une faute. Mamito comme tête, au cours de la matanga, il y a 2 places, 4 places. Donc, moto no sala la coupe na ya sala coupe na ndenge na e non Mamicho azaki moko ou azana famille moko d'où on était tous centrés dans le Camerounais quand il était malade. Donc lelo atiki biso nous sommes obligés à aller place moko. Quand tu as un déplacement peut se faire mais tout la déplacement balongo liwa pe po ba tia wapi. Na place au balongoli, na place au bâti, tu peux voter wapi. Voter place au bâti, automatiquement, c'est facile avec tout le monde peut se retrouver facilement. C'est l'accessibilité. Tu vois bien que awa ezali na moi sécurité et dans moi malamu parce que mon okita na victoire, akoya inde akota on a pété. Ah okolonga bisiko na 2h du matin, 3h du matin. Au bimi na yo au transport facile mais que na makala place yo Mamicho azalaki kovanda soki balobi place wana na limite 3h du matin okolonga place wana obima to oya wana na 3h sinon okomona makambo okomona yayo bakolo quartier tant bakutana na yo okomona makambo donc eza risque ya bato mais ilo nga na yebi yo zali surtout proche ya papa Alain. Tant que tu as des délocalisation à Matanga, et pengelo moko lobi, mutako longwa ba 1h abimi 3h par côté, ça dépend ndenge ya lingi azali. Mais batumsu bazolo ba ke commune makala passe pas l'enzali batumsu ba okanisa place ou place moko mabe mabu ezali, il faut qu'on préciser parce que ezali pona makanda mo basali wana. Na kata yo eza mabe, na no bongite eza mabe. Ezali kama sonité. Place wana eza mabe secteur wana yo somona macheta sika modèle sika we sala lokola ya Tintin we sala songe boy wana ko ba bete ba palu loka songe mom ke ka sentir que en tout cas mbele côté donc ba niveau toi les ali donc ça secteur ya mabe kulune fa pamba hier aussi kulune ya na moyi hier kulune ya avant certain mbula be tano kulune ya sous la pluie hier kulune ya na ba 16h 15h, 16h, colonne Salamaki wana. Donc, il y a un secteur T oyo tokokip na kovanda na bato. Ça et puis Alain azana likolo ana premier niveau, ana likolo. Lopango batonga ndako lopango mobimba. Alain azana ndako likolo.
mais na ndako ya likolo wana nde tovanda boye bato bakoka na likolo te eza na balcon bon et puis aza na ndako ya monene mpona peut-être pour ton information toilette mpe eza na ndako mais na chambre parce que moto nyonso azoya oyo amona nene toilette ya ndako te ntango azokɔta na toilette bolekisa na chambre ake na toilette bo ntango azobima aza na bole nini akodeplace te kasi akodeplace sikoyo badeplace wana nde toorefuse parce que oyeba te ki a déplace nani moto nyonso akota aleki na chambre aleki na couloir oyo nake toilette mais miso biloko akomona akomi na besoin avimbisa na kati lere akobima bomoni neti bona azoya adeplace nango c'est ça donc côté wana susu ezalaki malamu te tozala na bato na makala mpona kotia matanga donc point mosusu yango wana mpe pourquoi kozala na bato makala te. Ok, mais sikoyo, est-ce que vous arrangez déjà peut-être formation monsieur Zali concernant la serre là, mettez beaucoup de la famille à Papa Alain en dehors il faut verbe falloir il faut arranger ça la makaka tant que Alain abalaki mamito à 100% ana nyongote aza mwasi na ye yenda zolela mwasi na ye biso toza ko accompagner ye Hollandi donc je ne pense pas que pasi obiso to yoka mamito akufi motokolo bakenga nazoka pasi koleka Alain je ne crois pas qui peut me dire que Motolelo ana pasi kolekanga pona teji ndenge teja kufa. Qui peut me dire ça? Jamais. Moni, nga teja kufa le 1er janvier na 19, tire na katrai tous les jours. Bosiko yo okolo bandenge ni yo ba ki wana souci, ya teja kufa o lekinga. Non, c'est pratiquement impossible. Donc les ndenge mona Alain ndenge vandi wana azana souci ya koleka bato nyonso. Mais pas ces akaka parce que bientôt tokima na biso tokokima tovandi awa mais tokima après enterrement mwana bendana tokimi l'air ala kotikala siko ndako ekomi munene ba ndako ekomi munene mbeto bozalala na mutu wana azakotika lipapa awa aza shute el moko zali soko côté na chambre cho diki mutu wana aza shute oui remplaçant akoza na ye remplaçant akoza mais ba kokana kaka te. Et on dit que l'artiste a un remplaçant. Donc, ce qui artiste et comédien à Koufi, c'est fini de perdre tous mais pas le col non, donc c'est différent. Moi, si Alain Mamito à Koufi, Alain a aux moi si. Oui. Mais moi, ça n'est qu'à Kokanana Mamito. Abota bana pe mikolo pe ka boy ba kokani pe rapide paquet pe non akasi donc akokana ate donc il peut savoir que a du mois si mususu oyo awoya pe na comportement na yeme oyo ko omona ya mami tu pe kama mi tu était là ba regret wana ezala kaka quand elle était là il fallait donc Alain dans na passe ya makasi ko le kabiso tout biso tozoya toza ko accompagner mais yenda dans la passe wa ko na passe ya zana mazate donc arrangement ko zala kaka tolinga te comme ya bala mamito ayena matanga awa ndeko na biso leki ya mamito awoya kaka famille ya mamito ba oya kaka bazo objet ba ya po bana bazali. Ah si bana bazali te là ça peut être autre chose. Bana bazali. Et puis portable ngana mona ni kama grave pour les portables parce que Alain peut recevoir des appels au bazo benga présentement pour na confirmation à quoi répondre mais après ba ko zabiloko ya mo wey ba fond la chambre non ba pesa bilamba na na téléphone ba ko pesa peka ba téléphone c'est quoi c'est il va dire les gens vraiment. Ok. Tout ce que je peux dire na muzindo alikambo. Ngana ebi à 6h, à 7h, à 0h, même 3h. Yo zaki pour assister maman Micho. Oui. Yebisa biso malade wana oui bandaki kindaki ndenge sport ndempe na dernière minute maman Micho parce que on nous a dit
parmi bateaux, qui m'a mis qui est mort, vous étiez aussi là. Non, comme maman mis na morgue, non, na la qui ngana la quitté. Ndeng le solo, j'ai passé. Thomas Katia zaye koleka, masnanga zaye koleka de temps en temps dans la wana. Thomas mis abimi hôpital, Thomas Katia zaye kende pe hôpital pe. Mami abeli cancer, il y a utérus. Cancer, il y a utérus. D'abord, cancer est où taranani. D'après le docteur ne m'explique pas. Cancer est où tarana bibaka baka. Et koki ko zoamana bibaka baka. Ok. Soit écoute na césarienne mal soignée ou ba opérer ma rata cancer ko zoyer ou bien héréditaire. Et maman kuluto yaki nango, tata mwasa yaki nango, ou bien papa leki nango cancer. Donc il y a femme, il y a trois possibilités. Mais on ne sait pas cancer et où t'es wapi. Mais alors tout le monde a que moi na wa yasuka abota yaki yasuka ba passo la cahier ba msa moi na abota moi na césarienne. Donc peut-être trop ciblé place wana, on ne sait pas. C'est vrai, mais trop ciblé qu'à toi penser qu'à toi bah. Donc peut-être na césarienne, ça va pour moi na yasuka peut-être cancer résultat qui appartient à wana. Donc déjà erreur et cause à la wana. Nanda kutango cancer mani ko tonsaye bah ça lié au moins 8 opérations si je me trompe pas. Pendant tant cancer wana ba ko traiter au moins 8 opérations. Na 8 opérations wana mami a souffrir ma casse. Quand si je passais dans le l'intendant, to solo linaye na leki. Ma katia ko leka wana na lai kuna na tongo ngabe na butu na ke na uti mosala na ekipe wana. Alors il y a un jour aussi dans les kaki na kuti ana salon lobby makolo nazo ka sensation te. Donner tazo ka makolo te. Makolo net cramp. Sikoyo il faut beta mbata pour na sentir. Alors na bengi ma kati na bitindela nga bombe de nerfs nazana ona ndako na kina ona ndako bombe de nerfs moko baye nango wana migadi aye nango na pompe nga mona masé na makolo na pompe na masé na makolo abia ya c'est na ki fraîcheur e koti nga ngabia lo ko fraîcheur e koti to profiter to pakoli yango ebele apatia puisa to pompe tina sa makolo to zala ki koleka okutana na ye na batan oyo abelaki. Alors un jour toke kuna avant kote hôpital ya suka oyo ouais na kuti ndenga lali moyete na bengi makati de makati aye abi non ils a problème makile fois qu'en hôpital. Alors ngana na bengi docteur na biso ya batterie na compte fondation ya maman la première dame to pesa maman première dame vraiment en tout cas bah, merci encore Belé, merci Belé. Première dame, merci vraiment. La couverture médicale, ils sont absolument cassés. Alors, on a bien docteur a bien ambulance et on a la libre à 19h. Avec nous, on a zéli 3 minutes à rappeler, ambulance est à la libre à 19h. Ok. Et on a tongo moins, bah libérer ambulance exacte. Ah. Alors, abibolu kaka moyen ta taxi mais maika na ngalema. Na bengi mutu angalema wala charger na so na ibisi déjà que mami tu bazo ya wana. Alors na tindi la joie oyo avant de oyo. Oui, la joie. Oyo yende akendaki na leki ya mami tu wana toloba Palmyre bake kozwa taxi. Bazu taxi ba enango to solo na chauffeur to ka ina taxi tingalema. To de bakenda ngalema hospitalisation et Salem. Donc après wana abimi moi quelques jours aussi. Tango abimi pona quelques jours de mama Kati amonia solo dalbi. Comme situation comme grave, il faut au solo lana bana, il faut au bénir bana. Il y a non makati a ici. Makati a ici mamicho. Abi solo lana bana et puis bénir bana. Ah non, non. Solo lana bana. Si tu vois que tu es en état critique, solo lana bana directement.
aboyima kati a insisté par après abengi bana ye moko mamito abandi koyebisa bana moni maladie nanga nde nazokende docteur alobi boye donc ekosala ke natika bino basima bana babandi donc elle savait que aokufa déjà baopération ndenge asubie baopération akomaki koloba ye moko non vraiment nakufa kaka azali désespéré mopeke non alembaki plus de 5 opérations déjà alembaki nde alobaki en tout cas nakende kopema nde makati ntango asololi na ye abénir bana ntango abénir bana ayebisaki bana liboso nsima nango abénir bango esali bien bana bakomeki kolela déjà bakomeki mama azokufa donc c'était comme ça masolo asoko esalamaki après achite nde akendeki susu hôpital voilà esele puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32. Maintenant déjà maman mamicho asante jaki nazo kina suka vinae asolo na bana parce que moral ya mobali na ye yo ko sakana bango zaki abattu. Mais qui peut accepter que Moutobozana Yakoufa? Ouais, je sais que les années ont déjà bâti. Mais c'est quoi Azaki ko vivre na bala ndenge to yo to e poche na ye. Ngai nazali témoin na part nanga. Nga na ke pa Alain. To yambani na Alain. Et on a commencé à pleurer. Nga na Alain. Donc jour na kendaki na ke aller atiki un hôpital aye non avec na ndako tu fallait que hôpital avec a yasele mamito moyete to yamani to komi ko lela na ndako yango na utolo que les chocs que ya mami akufi. Il n'y a que Alain Moutou en a charge à 100%.
omoni passage dans ezaki peut-être consolation ya kozala kosolola na ye kobenge na téléphone tu es où Alain awa na ndako tala donc ozomona mais pasi makasi eza epa na ye dotango déjà mama azokoka kotelema lisusu te ndenge elongo bani yo mobali oza na choc okoka te donc Alain azalaki abattu banda kala ozomona donc ndenge avandi wana je crois que kolela bando yela ye na bandambu ndambu baza moto akolela lisusu ya ebele mbala moko sutu parce que esalelaki da kala Alain ça bandaki kolela kala biso tokotambola toza na baambiance mais ye azala kolela déjà alors moto wana ti likambo ngo lié quand babi prier si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu, Bible et lobby. Et vous le verrez s'accomplir. Bon, mon ça comme si au sambel et donc moi invité, mutango kufikaka. Donc aza abattu dans sens nyonso au côté ya yete. Aza abattu. N'habite au quoi expliquer Alain Loronine pour andimela yo parce que donc yango monaka moto mususu ke asambeli azui résultat te. Bon, akelu kanganga. Makasa suka ekalu kanganga. Donc moni ezaka abattu. Mais ceux qui osent fermité, on déborder au stade de faute. Mais quand on est affermi, la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Donc Nzambende a pesaki Nzambe a permettre à kufa. Toi na douleur mais parce que toi na choix parce que Nzambe mutatie bon aux autres télémamé obeta nani ezala kola ozui ballon obeti ballon na mire et beti na liso mama na yo kofinga nani ballon et vandaki yo moko yo beti ka ballon na mire ta ezongi ndo na liso ta liso omoni 1000 étoiles okofinga mama na yo kofinga nani donc ezali kambo edio eza passe edio mais Alain en a choisi donc ils ont pas sur ma casse. Ok. Tout le monde a différence par rapport à ma tanga et les cas. Ce qui a ces comédiens qui fait moi si tout le monde a vraiment battu ces comédiens belletés. Là il faut qu'on se le dise parce que tout à la cannabino. Qu'est-ce qui a fait que na matanga papa Alain tout le monde a battu ces comédiens, battu ces comédiens. Donc tout comprendre de comportement. Comportement ya motopé et jouaka. Ouais. Tout ça va sans foutiste, hein? Pas sans foutiste, c'est Bazali. Attends, ma tanga ou yana été, ma fou. Moto oyo, conscience, c'est ça, la haïbike, de quoi koufeli à qui a talié. Ils ont marqué but. Jour yo pose di kamonton à Yaka. Bien peu akoya. Akoya, donc c'est le comportement, il y a Alain. Envers les artistes, comportement, il y a un qui est capturé. Un homme non conflictuel. Alain va conflicter. Alain va conflicter, Alain va. Et puis Lula aussi, parce que pour voir un peu contact. Lula oui, ni quoi? Lula, comme Lula, il y a vraiment. Donc, comportement naïe, et ça les reflète, il y a bien que Batoba assisté. Voilà. Donc, ils ont joué ma casse dans l'artiste. Oui, que l'homme de masse, ce qu'on a remporté à Bato. Biso ba Congolais nazo continue sur koloba to ba Africain to la bat na ndenge na biso. Pour que ça message moko surtout bato mususu ba kanzani to matango bato to senga ndo to senga te. Mais quand même et arrivé pe mutu moko na papa le ndenga joie a consoler mitema na bango mutu mususu ko zala mabala mususu nge kufa mais ba bongisi on a parti ba théâtre na bino bosala ka. Donc s'il faut un mot peut-être pour battre besoin dans le monde entier, surtout peut-être mutu ça quand ça non na sunga. Voilà. Alain a sali mosala ya théâtre mais a se retrouver na nouté. Ils ont la ngana mi retrouver. Ils ont la chaque fois se retrouver quitté. Moto a se retrouver na théâtre a été jusqu'à présent.
eza kaka métier toi nango na eza don toza nango mais ko se retrouver oyo ke lengi non pozwa bien na RDC faut la joueur soko beti bale ozwa jeep na yo il faut la ministre pozwa jeep no est bien na ba comédien ozwa jeep ndenge nini c'est très difficile pour les comédiens donc moi je dirais que na mosala oyo Alain Asali ce qui est touché yo nous ne voulons pas être des mendiants à chaque fois tous les kaka botin lebo sunga bo te conscience na yo kokaba poko kabezaka donc conscience na yo et ça de façon que en tout cas Alain akufeli tolela na ye elongo donc kolela na Alain elongo eza ya moi un cas na yo wana à Alain oui simba code ndenge nini simba moi et ça la moi bien et encourageaka akoki kolela na ye lelo azolela mayebi ke bato balinginga aoye bango bato balinginga ndenge nini tango moi appelle ya ba condoléances ezoya na ba condoléances ye na banini wana ezo bakamanase ozomona ezo sala moi bien donc bande ko na biso bisika bozali oyo bazana mikili ya libanda boyebi kaka ndenge nini tofivaka na mosala na biso ya art donc oyo nyonso omoni ke okoki kotinda tinda na yo vraiment en tout cas frein eza te to na place à virgule te tinda Alain Asali théâtre te mais awa c'est une réalité mamito etoko kapita mwasi mama ya bana eza makangu te eza mama ya bana nde akufi mais lokola mama ya bana akufi tosunga Alain wana tolela na ye elongo vraiment na kosenga mama Blaisette Kanga bokanisila biso tolela ensemble dodi radi bisika boza bokanisila biso mama Alice ya banga bisika vraiment binono so bokanisila biso mama Sandala Kulutu bisika bokanisila biso de façon que tolela elongo na Alain bozo mona tozoya koya na biso oui biso tokoki kolela parfois na ndenge ya kati lolema miso mana libanda mais ils ont côté na kati na kesa lango masuba kaka na subi lango le ne ebi maboy men et côté na kati esali masuba na ngena subi do na olela na kati et tant to lela il faut to benga allo allo ngo kuta wapi so bo sungite tozo senga allo donc bino mo boy baki allo wana ezo senga non masasi simba 20 o bengi la allo mais 200 oyo même et pas Alain pona encourager ye akufeli toza na besoin to tchaka ka micro te to ganga kaka te bosunga biso to si to loba ko sunga ngo to yaka to sengi même na ba pasteur ba homme de Dieu o to zomona ba osala biloko minene mais en tout cas bino bande ko na biso ya libanda boye ba ke malongeza te ba pasteur bazozo na bango mais lisungi ya ba pasteur tozozo te o pasteur moko akiti pe boye ata moi 2000 3000 to mona ngo te ba pasteur nyoso ba betaka changi soki okufeli ezala ko la teji nenga kufaki na benga ba passer ba kima pona ngana senga bala musa teji ba kima nde ba pakata donc ba mona na te alors donc to senga ka ke bosunga biso na ndenge oyo yela bino tolela na Alain elongo Kukonyong elle chante moi à mwaka vraiment moi qui m'a qui a solo c'est le moment Tchalo Boko na poche contribuer aux amalamo maman Viviane Zumba contribuer les Zumba la contribuer moi c'est Tazina Moningato Sylvie Biadia maman Cécile Balela vraiment Oazaki Abino maman Cécile Balela en Londres Oazaki Abino vous avez collé ensemble vraiment si vous voulez parler moi contribution et aux amalamo merci beaucoup à Volande Biso Tokutani Mbalas. Papa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale
Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Komba mana yo Jésus. Komba ba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo yo. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yo yo. Longisanga yeso yeso. Dans le Bible bisenga senga sanga lona. Dans le Bible pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Dans le Bible bisenga senga sanga lona ye. Lokota nga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Jésus kotikanga ite. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga yo yo. Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga yo yo. Laisse-moi fako. Laisse-moi fako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Unayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga. Unasambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Unabina boye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo. Oyo naza koyembela yembe nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo. Oyo naza koteya yembe nzambe libela. lelelelele. Nalingi mobala oyo mobala oyo.
nalingi mobala oyo Yesu aza Nzambe ayoki bosenga na nga Nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye Nzambe alonda ye nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina aza Nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi des prophètes bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya Nzambe eza wapi soki Nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola.